Ravi de nous retrouver une fois de plus à ce rendez-vous circonstanciel consacré à l'œuvre de Papa Simon Kimbangu et sa mission. Le ministère de Papa Simon Kimbangu, commencé il y a maintenant plus d'un siècle, peut s'analyser en période de 10 ans. À chaque période, un impératif particulier, comme ce fut le cas pour la décennie 70 à 80. Pour ce 7e numéro, Une date, une histoire revient sur une période clé de l'histoire du kimbanguisme, la retraite spirituelle. Pourquoi la retraite spirituelle? Des parents en détresse n'arrivaient plus à canaliser le comportement de leurs propres enfants. Se plaignant constamment dans leurs prières et lors de leur visite auprès de son éminence Papa Diangenda Kuntima, il fallait agir. Aussi, en prélude de la construction du Saint-Temple de Nkamba, symbole de la présence imminente et permanente de Dieu parmi les hommes, cette jeunesse sur qui allaient se reposer les plus grands défis de l'église kimbanguiste devait subir une cure de purification. Car nul ne peut prétendre se rapprocher véritablement de la présence de Dieu s'il n'est pas purifié. D'un côté, on constate une déferlante de violence, impolitesse, fornication et bien d'autres comportements allant à l'encontre de l'éthique kimbanguiste. Par conséquent, il fallait éloigner ces jeunes de toute forme de distraction inutile causée par l'urbanisation à outrance des années post-indépendance. De l'autre côté, maman Véronique Balomba Kaku, revenue d'une mission évangélique en Suisse, va faire le rapport auprès de son éminence Papa Diangenda Kuntima Joseph en l'informant notamment des activités organisées par des églises sœurs pour occuper la jeunesse durant son temps libre. C'est ainsi que, sur instruction personnelle de son éminence Papa Diangenda Kuntima, un premier groupe de 26 jeunes, essentiellement des filles, s'était retiré dans la périphérie de Kinshasa, précisément à Lutendele, sous la conduite de maman Véronique Kaku, le lundi 17 juillet 1972. Parmi ces jeunes filles, on peut citer maman Nzuzimbi Avanga, maman Marie-Jeanne Mayemba ou encore maman Tuzayamo Thérèse. Lors de ce premier volet, les jeunes filles vécurent une expérience spirituelle inédite. Visions, songes, révélations prophétiques et cantiques captés. Cette expérience fut rééditée en avril 1973 avec les jeunes garçons. À leur tour, c'est Bissika qui sera choisi comme lieu de méditation afin d'éprouver la purification de l'âme et rechercher le maintien du lien spirituel avec la puissance divine. Le groupe des jeunes filles sera appelé Jeunes de Lutendele ou JL et le groupe de jeunes garçons Jeunes de Bissika ou JB. De retour dans l'urbanisation, la vision de ces jeunes n'était plus la même. Même pour ceux n'ayant pas participé à cette première édition, car la portée spirituelle des actions engendrées par cette retraite spirituelle eut un écho au-delà des attentes des parents. La crainte de Dieu, la méditation constante et surtout une réelle prise de conscience de leur mission pour les jours à venir avaient pris une place dans la vie de ces jeunes kimbanguistes. Une victoire. Après avoir expliqué l'origine de la retraite spirituelle kimbanguiste, nous allons maintenant nous attarder sur le passage des Bana retraite, les enfants de la retraite, à la dénomination actuelle qui est la chorale des enfants kimbanguistes.
À différentes occasions, ces jeunes avaient acquis l'habitude d'interpréter ces chants captés lors de la retraite spirituelle. Il fallait donc trouver une dénomination à cette chorale naissante. Aussi, à cette époque, plusieurs mouvements de jeunes contestent le pouvoir politique en place. Pour faire la distinction avec les jeunes kimbanguistes, les dénominations JL et JB ont été officiellement adoptées. Toutefois, elles ont fait l'objet de plusieurs contestations au sein même de l'Église. C'est finalement Papa Kisolokele Lukelo qui mettra fin à ce débat en attribuant à l'ensemble de ces jeunes la dénomination actuelle de chorale des enfants kimbanguistes, Koreki en sigle. Et Papa Dialungana adjoindra le qualificatif de Vuidi, qui signifie littéralement « ceux qui m'appartiennent ». La chorale des enfants kimbanguistes se singularise par ses cantiques de lamentation et sa mission d'intercession pour l'Église et le monde. Ces cantiques se comptent aujourd'hui par milliers, parmi lesquels plusieurs utilisés lors des rites et célébrations de l'Église. Notons également que la puissance de ces cantiques illustre bien l'expression du philosophe Saint Augustin et chère à son éminence Papa Diangenda Kuntima, chanter, c'est prier 2 fois. Certains cantiques ont permis à plusieurs reprises d'obtenir la miséricorde de Dieu et à apaiser sa colère, disait son éminence Papa Diangenda Kuntima. C'est ainsi qu'il recommandera précisément dans certaines situations des titres tels que Oshingai pour implorer la grâce divine. Oshingai Bubai Obashi Julai Oshingai Bubai Oshingai Obashi Atakangira Oshingai Obashi Atakangira Oshingai Bubai Obashi Julai Oshingai Bubai Oshingai Obashi Atakangira Oshingai Obashi Atakangira Oshingai Bubai Obashi Julai Oshingai Bubai Oshingai Obashi Atakangira Oshingai Obashi Atakangira Oshingai Bubai
Obashi Julai Oshinga Julai Oshinga Obashi Atakandira Oshinga Obashi Atakandira Shani Julai Kaibire Bafala Julai Nibire Oshinga Ubai Obashi Julai Oshinga Obashi Atakandira Oshingai, Obashi Atakandira Shani Julai Kaibire Bafala Julai Nibire Oshina Ubai Obashi Julai Oshinga Obashi Atakandira Oshinga Obashi Atakandira. Molimo tango ekitaki baye koliankolo yesu balobi na langue. Mais ba langue wana bible lobi les gens qui étaient là misusu bayoki minoko na bango ya bamboka na bango. C'est-à-dire nzembo lokola oshingai toyembi yango peut-être eza munoko il y a peuple moko eza sur la terre au biso toyebi na biso te, mais peut-être eza munoko ya ba angelo. Nyonso eza ba langue étrangère ndenge bible lobi. Donc, je disais que dans la RDC, il y a plus de 500 dialectes. Donc, je suis bien en côté, mais il y a des pygmées, mais ils donc, parler en langue ou bien chanter en langue, na lingoba na biso bezali. Nze boloko la oshinga ebimaki toyebi pendant la période de retraite et bandaki vers les années 70, 72, 73. Tangu papa bamvola ba monique mutumui du fois à la purifier. Na 1921 lingombe fungwami na bolingo ya Nzambe, on n'a pas condamné nos péchés, mais Messie a yenkolo soyé na papa Simon Kimbangu ba récupérer biso na no pombate Nzamba za Nzambe ya bolingo et loka biso Nzamba sala ka récupérer biso tanga récupérer biso ba bandi côté ya biso totika mabe et to komi na 60 ans indépendance to komi na 70 Nzambe a moni ke mabe yango bino batu mundu bozwa ki bande bandela mokili to tiki yango kaka te, mais il faut to tonga tempelo. Donc molimo faut qu'il faut effusion du Saint-Esprit et se manifester na biso et sika Nzamba iko botama na loposolo indo. D'où il fallait retraiter bima. Autant retraite fungwami alors maman na biso ba grande sœur ba grand frère ba zwa ki tamba ko na retraite wana alors ba se purifier na purification wana comme symbole ya koya molimo mosantu banzembo ya langue sopani. Donc oshinga ezalaki barungu lekumu admida tout ça il y en a beaucoup banzembo ya langue. Donc mais ba mystère eza caché yemoko Nzambe na kati na biso nous na chance comme ça koko briefer biso mo quelques significations to yebi nzembo alléluia son éminence papa d'Angenda Kuntima à son époque il commentait beaucoup sur ça. Selon lui ezaki nzembo ya victoire yi na ba Nzambe na ba angelu ba pesi biso nzembo ya victoire na langue ya likolo ya ba angelu. Bon nzembo ya oshingai ezali pe nzembo ya mabondeli ya ba invocation, ça dit pendant période ya trouble et le comme tungisa yo na vie na yo baninga bazana église pentecôtiste bango balobaka langue omona komo ba langue na ye biso ba kimbangiste on ne parle pas en langue, on ne prie pas en langue, mais on chante en langue. Ils ont le même effet. Moi je ne suis qu'un simple musicologue et théologien, mais Bible lobi ce qui to suki yemoko molimo ayebi nini Nzamba alingi asala ayebi pasi ya biso bato apesaka biso maloba ya langue oyo muta koyoka te za ba mystère.
Donc nzembo lokola oshingai ngana kosenga na biso jeunesse kimbangisi. Et d'ailleurs toyebi ke koreki ebimaki korala ba jeune bisika lutende les ajustements ba nzembo yo ezande rôle nde ya koreki o nzamba pesaki. Donc tangu passé na mokili be passé na lingomba, il y a des choses qu'on ne peut même plus parler. Et ça n'a tina loba loba te voilà, parce que quand on continue à parler jugement. Or nkolo Yesu nkolo lingomba lobi kana wantu be kangwa nzambi ke kangwa ngako eloko yo muto lembani biso batuto lembani initila koloba initila ko discuter tokende koyeba banzembo ya langue. Pourtant banzembo ya langue kitaka na ba kulutu bakotaka lutende le bisika kinke watu consort molimo kitaka mabe kundamaka pour mystère ya nzambe za na balangue kupieba banzembo ya langue lokwa biso bakimbangiste to sambela la langue te, mais on chante en langue banzembo wana soki ye eza adoration na ba louange adoration et ko pesa onction wana et que ne kokitsa motema ya tata nzambe et que ne kokitsa motema ya mabanga o tozali na yango pour que nzambe pesa solution. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui nous dit. Pourquoi je dis ça? Parce que en 1921 papa Simon Kimbangu ye mutu asalaki lingomba oyo ndenge bakona kana nkolo Yesu alobaki na mama mwilu na mbanza ngungu na baninga bazaki bandiko bazalaki na tikeli bino mukanda ya nzambe et ya butu et ya moi toutes les solutions à tous vos problèmes na mukanda nzambe yebi biso que il faut to yembaka en langue, il faut to parler en langue, mais biso na lingomba na biso pratique à parler en langue et ça la kana ngute. D'accord, mais on chante en langue parce que ça a quand même effet spirituel. Voilà ce que je peux partager. Réflexion à la journée à l'élo, on célébrer journée il y a début à retraite dans quatre églises kimbangiste. Donc une des caractéristiques majeures, il y a retraite et c'est là qui banzembe qui en langue pour confirmer que Nzambe molimo santo akiti na kati na biso et résultat zalaki nini 1975 papa bamvoila ba sepeli pour la purification ekotaki alebo banda fondation ya temple ya Nkamba parce que fondation ya temple ya Nkamba et croit que banda na mbindo te. 17 juillet 1972 17 juillet 2022 50 ans se sont écoulés depuis la première retraite spirituelle. Et de la retraite spirituelle, beaucoup ne se souviennent que de Lutendele ou de Bisika, alors qu'elle s'est étendue dans plusieurs provinces et districts du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville et de l'Angola. Elle a même atteint certaines nations outre-Méditerranée. En août 1989, Papa Diangué Nakuntima va envoyer une délégation conduite par Papa Nkimu, qu'accompagnait Papa Mfoko et Maman Kakou pour une mission d'organisation de l'Église en Europe. L'étape de la France fut l'occasion pour Maman Kakou d'initier une série de retraites spirituelles. Le monastère des Orantes, un havre de paix perdu dans la forêt des Bonnelles, a servi de cadre pour accueillir les pénitents venus de tous les coins de la région parisienne. À défaut de nous rendre à Lutendele et Bisika, deux lieux de haute portée symbolique, nous nous sommes rendus sur cet autre lieu de la retraite kimbangiste. Yungili junali, yungili
Alléluia. ezalaki na août 89 période oyo papa amonaka ezalaka malamu mpona biso bana na ye na poto et précisément na France awa tosala retraite mpona Kisasa déjà ba retraite ici bandaka déjà depuis 72 donc il était temps mpona biso awa mpona biso tokota retraite ezalaka vraiment très réussi parce que makambo nyonso oyo tomonaka na ndenge tomonelaka na retraite na Kisasa na depuis 72 papa a obligeaka na Kisasa kota ba retraite ba groupe nyonso après bantubela tobandaki bamabondeli na mabondeli wana bakambaka biso pamfoko na grand-père papa Nkimu na na mama na biso mama pasteur bamonaka ke ezokende malamu te balobaki fo botubela tozongaki susu kotubela tosilisi après ne tokoti bamabondeli alobi ça va maintenant personnellement nazalaki kolinga kobomba mandefu na lere wana naki toujours donc basuki ebele mandefu bakatango bien mais or tata Nzambe alingaki yango te donc na lere tosambeli le tolali namoni mpenza papa Diangenda aye apesi nga gilette apesi nga ciseau et puis alobi kuti alobi kaka atie kaka nani il veut plus rien voir na manton na ngai alingi su komona eloko te nalamuki boye namoni papa apesi nga gilette na ciseau mais je veux plus rien voir donc na retraite wana nde le tozongi kaka mbala moko j'avais tout rasé et depuis ce temps là na bombaka susu nazaka su partisan ya kobomba mandefu te na suki nalaki afro méchant afro mpenza ya makasi suki ya kitoko basalango bien mais en tout cas ezalaki ya mingi à partir ya wana natikaki makambo basuki wana ti na sikoyo ndenge eza lisusu te banzembo ezwamaka neti papa na biso papa papa Ndongala père son âme azwaka banzembo nzembo na ye moko oyo même papa atielaki yango commentaire mingi lere papa yaka na libandeli te me message eza na nzembo wana abi avo tutungi di nzola tuwizane dilu si kiamanisa kintsanga si kia kungunwa vavanza mwamunza avo tutungi di nzola tuwizane dilu si kiamanisa kintsanga si kia kungunwa va mwamunza donc elakisaki ke eloko liboso papa asengaki biso tozala nango na poto awa nzola bolingo batu pe banini révélation banini vision batu bamonaka vision mingi ya ezosenga biso kaka bolingo tolingana tozala moko tozala bomoko
donc nzembo mpe lere ye oyoki maloba nango ndenge na tangi avo tutungidi nzola tuwizane dilu siki ya mani siki ntsanga siki ya kungu na vavanza mwa munza nga mtu nakota retraite na Kisasa na koti retraite awa, donc il n'y avait pas de différence. Tuke na zamba tutubeli mabondeli ebandi ba rêve ebandi bato bandi kosala ba rêve tata nzambe aza kopesa biso ba message et ba vision mpe ezalaki banzembo bato bazwaki mpe banzembo, donc ezalaki vraiment kitoko. Après retraite na biso papa sikoyo papa alianginda kuntima atindi message bana na ye nyonso ndenge bake retraite papa pasteur na biso basalisa ba mariage o nanu basali ba mariage te bango nyonso fo babala. Il y avait beaucoup de célibataires baji ko vivre en commun mais basalaki nanu mariage te ba moyen ezalaki te poto ezalaki pasi. Papa atindaki ultimatum kutu te a obligeaki bana ne nyonso ndenge bopetwami onanu basali babalani te basala ba mariage na bango. Donc ba mariage ezalaki ebele bapare balukamaki bapare bakomaki recherche, donc mutu moko akopare nene 2, 3, 4 mariage. Donc et puis à part wana na ndenge voya pafu malongo eyaki koloba na biso na kati ya retraite lokola au parleur ezo kolengisa biso ezo kopesa ba message kaka ndenge apesaka ba message ya ba dimanche, mais toujours quoi kasi papa mutu azoloba bato ebele bayokaki papa oui toyokaki boyoki papa oui toyoki, donc na ba o baza kosalisa retraite bayoki papa azoloba. C'est ici, dans cette forêt, que s'est tenue, du 8 au 12 août 1989, la retraite spirituelle des kimbanguistes en France. Ce n'est qu'une partie remise. Apprêtez-vous pour une nouvelle destination en prenant rendez-vous à une nouvelle date pour une nouvelle histoire. Yungili junaliyo, yungili junaliyo, yungili junaliyo, yungili junaliyo, yungili you